et puis ndenge moko yebi ezalaki souhait nanga que tokutana na yo naleka na émission et pas na yo parce que babwa kaka libanga kaka na nzete oyo eza na bambuma ya kotela. Alors malgré ba occupation na yo tout lelo opportunité et mon ami. En tout cas, une fois de plus, merci dans l'opportunité au Pessinga Poto Solola, ma solo ndenge ubongisa kiyango. Alors, pour na Oyo et Talinga, effectivement, pour na Tokene Mosikate, na Kinshasa, Nazaraki journaliste, coordonnateur principal, il y a journal Elima, donc Nazaraki deuxième personnalité, mon colo journal le propriétaire, éditeur responsable, ezalaki le défunt et Solomon Koy et Yalinganga, Tiréné. Donc, il a nié, ezalaki ndengai, nazalaki ko coordonner en même temps journal, ça veut dire toute l'équipe rédactionnelle, il y a pas journaliste, et en même temps, nazalaki ko coordonner imprimerie. Pour tout zalaki, na journal, na imprimerie, ezalaki lokola holding, il y a groupe et Solomon. Alors, il s'est fait que na régime ya Mobutu toyokanaki penza bien te selon ligne éditoriale na biso pour biso tokotaki na cadre ya opposition. Alors vraiment esalaki pasi mingi à cette époque là bazo kanga biso ko beta jusqu'à ce que bayaki ko plastiquer ba installation na biso moyi lokola kenda wana vraiment kenda na pasi na motema parce que ezalaki imprimerie moko moderne. Ezalaki na Kitambo magasin wana bazo bengango les imprimeries du Zaïre. Alors à côté tozalaki pe na complexe moko ezalaki ko sala pona rédaction. Alors tango eloko wana ekwei linko ba vraiment lokola voiture na yo balongoli yango baru alors moyen o tamba na lisusu ezate. Alors biso moko pe bazo kanga biso lelo nazolo ba journaliste ya Elima mingi to panzana baza na États-Unis awa na Montréal, bamso na Belgique, na France, vraiment to panzana. C'est ainsi que Ngai, bon, Naya s'est retrouvé à et malgré cela, on a continué à Kokoma, et puis depuis un certain temps, on a fait la émission Moko, comme on a Baraza, la Congo, donc on a fait la analyse dans la politique, sociale, etc. Donc en bref, on a fait la Mopanzi Assam. Ah oui, c'est vrai. Comme on a merci. Comme on a Elonga. Adjache Losanganya. Wanande natango ya authenticité, mais natango vena mo Christ nanga, Louis Robert Elonga Adjache etc. Ok, wanande ngai. Baba question de bosso avant on toko dans sujet au moins benga ko pona tout ça la analyse il y a communauté congolaise et puis là c'est la jeunesse congolaise et puis tout côté moi qui na un peu politique mais à mine parce que nous avons mis placé maté pour nous vraiment la politique mais à moi deux trois questions moko na ressources puis moko et bien beaucoup développement et l'on est pour ça qui au ça la opposition. Ok, on a un niveau yamboka. Oui on a tous en est moi avant c'est ça. Bon, ezali te que ngai personnellement que na loba itena ça la opposition, ezalaki nde peuple. Alors lokola ngai pe na journal na biso, nyos tout ozali na kati ya peuple wana, esengelaki vraiment que changement et ça la manamboka na biso. Changement et ça la manamboka na biso. D'ailleurs, na ko bandela nanu que tango vraiment na bandai mosala oyo ya journalisme, tozalaki kaka na deux journaux quotidiens. Na Kinshasa, ezalaki journal Salongo, na journal Elima. Alors, na deux journaux, na ligne éditoriale, ezalaki kaka ya MPR. Donc, beaucoup de koloba makambo mususu te, kaka oyo elobi MPR yango wana. Et puis, ce que tali bien à l'heure wana, ce qui ozalaki na Kinshasa, to komaki na moi âge mkeboye, pour se souvenir que olinga te, ozana kati. Donc, même moi, nazana libumu ya mama na ye, mais déjà azali na kati ya MPR. Et puis ezalaki na biso pe moi auto-censure. Donc ozo koma likambo ozo banga. Alors que journalisme venez en ndengona te. Journalisme ezali objectivité. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir.
mais biso ozali na auto-censure. Ozokoma likambo bozobanga soki na ti virgule awa te ekomemelanga likambo. Soki na ti substantif oyo te ekomemelanga likambo. Alors vraiment... Papa, quand tu parles de virgule là, dans le sens que ceux qui ont critiqué pouvoir en place, c'est ça, juste, voilà justement. Na repère ça un exemple. Biso na yelima wana, c'est vraiment sans me vanter, oyo ba yebi na leur wana. Journal de Lima, un journal, il y a pas intellectuel. Dans ce sens que, dans le journal, il y a des chiens écrasés. Il y a des chiens écrasés. On a un mouvement, il y a un mouvement, il y a un mouvement, il y a un mouvement. Donc, bisous, ça la analyse, que ce soit politique, que ce soit économique, social, culturel, même dans le sport. Donc, ceux qui bisous, bimisi, commentaire, moko boye. En tout cas, c'est là sûr et certain que Zali Kaka Yangouana. Mais, si on tient à côté politique, madame ou attaqué, bateau yassé. Par exemple, le ministre, le commissaire de zone, le député, oui, le conseil législatif, le député, le commissaire du peuple. Mais la tête au mécaté. Par exemple, tout ça là, enquête moko boina elima dimanche. Awa na opesa mbote na ndeko na ngai ni Lambungu azali na si pas na Belgique mais na France en tout cas ni Lambungu bangonde ba bazali ko animer elima dimanche ezako bima dimanche édition dominicale. Alors tout ça là qui enquête moko sur la divagation ya ba fou. Donc na Kinshasa no mona un peu partout ba fou etc. Alors total mais il faut tout attirer quand même attention si pas il y a gouverneur de la ville, commissaire urbain à l'époque, ou bien ministre de la santé, ou bien une autorité, toi attiré, mais pourquoi Lokaboé, alors que Basala CNPP na Kinkole kuna. Malchance nini tozaki nango, na makambo ya auto-censure, moi na président Mobutu Autaki Kobala. Moi na président Mobutu Autaki Kobala, quand la période wana, sikoyo na page ya liboso, tobinga nango la une, na page ya liboso, tozui photo ya Mobutu azobina na mwana na ye. La cérémonie wana totina likolo mariage ya mwana Mobutu menacé pour to attirer l'attention ya ba lecteur que toza na enquête moko ya munene za na kati to comment dit photo ya fou moko to tia onse wana je te dis et Solomon wana azaki convoqué na présidence alors que basala CNPP na Kinkole kuna. Malchance nini tozaki nango na makambo ya auto-censure. Moi na président Mobutu Autaki Kobala. Moi na président Mobutu Autaki Kobala kana période wana sikoyo na page ya liboso tobinga nango la une na page ya liboso tozui photo ya Mobutu azobina na mwana na ye na cérémonie wana totina likolo mariage ya mwana Mobutu. Menacé pour to attirer l'attention ya ba lecteur que toza na enquête moko ya munene za na kati. Donc, comment dit photo, il y a la présidence, mais tant qu'il y a un rapport, mais biso moko, parce que hier, c'est quoi, il y a un la biso. Parce que hier, ça a un montage. Ça, c'est de 1. De 2, au moment par exemple, il y a un commissaire, ministre et ATP, travaux publics, au il faut inaugurer pont moko quelque part, tout bâtiment moko quelque part. Tant que un journaliste on a salé reportage, na photographe na ngai toye, ba photo ya pont, na ya ministre aza ko kata ruban et kozala na kati. Mais na liboso photo tia photo ya Mobutu. Donc n'eût été la magnanimité du président fondateur etc. Donc le MPR Joseph Mobutu CCC ko le pont wana Joseph Mobutu. Na le wana Joseph Zagité. Mobutu CCC ko ko ngbendu grâce à sa magnanimité, donc, que Pont-Wana est salami. Mais on a besoin d'attendre un pont. Donc, il ne faut pas que nous voyons la page interne. Donc, nous avons accepté ça. Bon, on a un cadre ya musala. Mais le cadre social, il y a des cas qui sont en boé. Ils ont qui passé. Pour aux musala, ils ont qui passé. La lutte d'influence. Comme on a yo penoye, au sali CV qui toko, tout ça. Mais vous voyez, vous allez me soucier qu'il y a deuxième bureau, 20e bureau, il y a ministre. Même, dans le comité central, il y a une réunion de balobi, c'est-à-dire l'inversion des valeurs
oyo bango moko bamonaki nde ya mwana biso ozali kosouffrir nango na kati ya société. Donc il y a beaucoup à dire dans ce sens que régime wana vraiment ezalaki régime moko fallait tout dénoncer bamakambo wana, mais moyen ya kodénoncer yango ezalaki te. Même Pepe Kale ayimbaki nzembo moko tika mwana zwa mama non ezalaki lero wana ezalaki batata oyo baza na mbongo. Donc ole bazwa bato ya age na bango bazozwa sikoyo bana oyo ya mike wana ozomona. Même na ba ISC ba ISP oyo ya bana basi wana ekomaki chic chèque choc je pense. Donc bana basi wana bakomi mingi na batata wana po nini mbongo eza ko. Donc ezalaki vraiment dépravation de mœurs, c'est komaki na niveau moko. Il fallait qu'on dénonce, mais moyen pour dénoncer ezalaki te parce que c'était le système. Donc c'est ça à peu près tina ezalaki que tant ye moko Mobutu ayeko ça la couverture politique na 90 ayeko ça la couverture politique tozongeli kolata ba cravate ba maman bazongeli kolata ba pantalon tout ça. Donc comme il lokola eloko moko tozaki na mona libumu ale bini. Donc pesi pena mobulu na kati ya mboka na kati ya régime, le régime ekomaki penza déstabilisé. Et alors il fallait kokanga bato monoko na makasi. À cette époque-là, il y a eu na Kinshasa Batibu. Bazolanda biso tina bandaku. Ngai moko personnellement, je l'ai vécu. Ngazo vanda côté à Yolo, et là ça la kitambo magasin. Balandinga banda kitambo magasin ti malembe. Baikanga na victoire. Baikanga na victoire ba meminga na côté ya parquet, bato bebi matonge na côté ya parquet, garde civile moko ezaki wana. Ba meminga wana mero na liaki. La cosioté le film. Film Kuba donc très cher compatriote ami du Congo il est solo ya deuxième république vraiment mais papa quand on dit ma solo n'est bêtement que deuxième république est ma B par rapport il y a troisième république autant où Kabila père Kabila mon Nazaré mais si quoi non, il fallait Mobutu azala na ye. Différence wana analyse na yo. Comment on explique on peut ba voilà. Ndenge na oti koloba awa batari ya deuxième république même yé moko président de la république Mobutu Sese Seko o nazolo beza ya solo avant na kota na transition wana. Président Mobutu lelo boye na monaki te mais ndenge tozoyoka na bato ntango bakomi koloba. Président Mobutu lelo oyo asali remaniement ministériel. Ntango asali remaniement ministériel anommé ba ministre te toke na palais du peuple wana prestation de serment. Mais président oloba bon, par exemple premier ministre Kengo, je donne un exemple comme ça. Premier ministre Kengo kamata ba collaborateur na yo ya conseil exécutif cette époque gouvernement donc pour que nous là moi et le Wapio na hôtel intercontinental. Bon bino ba mama bola na ngana nsele po na ki no pesa bino toli ndenge nini boko encadrer ba tata po basala musala malam. Mais peut c'est bon c'est quand même bon comprendre gara mais c'est pas ma bien mamoleka na mamoto vivre que ba papa ministre akena na inter ba menama kopo mais mama balanda Mobutu na sele po ba kosala nini bino moboyi ba suite ndenge ezalaki to commenter te là-dessus mais tout ça bino tombo mona pourquoi bo dénoncer te est-ce ndenge bo dénoncer te wana est-ce eza ko reprocher dans quelque chose que non bo sala et le moins bien te la communauté donc bo participer na dépravation ya ba mère swana c'est ça. Bon ndenge na ibisa yo awa que tozalaki contraint monia tozalaki contraint, on n'avait pas le choix. On n'avait vraiment pas le choix. Mais moralement tozalaki na pasi parce que moi mosala oyo eza lokola mosala eza lokola apostolat hein, eza lokola mosala ya ba médecin, eza mosala ya bato mingi oyo keso ba pompier par exemple
Ce qui a sali loco et réussir, alors la bien. C'était Bisso Pesaki Dengwana. Mais moi, j'ai vu autre chose. Mais si on a comment et l'autre moussoussou. Alors que Bisso, dans na Bisso, il y a journalisme, l'objectivité est une règle d'or. Ce qui est au monde qui que Motoana a simbaki micro. Comment que oui, a simbaki micro. Mais Motoana a simbaki micro, yo ok, o a simbaki micro. Ati on a tribunal, tant bako tala que au aussi. C'est la prison quand bien même on est journaliste. Hein. Mais à cette époque-là, au linga tout ça qui dedans. Vraiment, on ne pouvait rien faire. Tala, pourquoi pas oui. Botiga. Côté Ganini. Mais Moussa. Mais aux autres, Moussa n'est pas. Et puis, c'est ça en Allemagne. Hein? On a ça ma performance, ma pratique, en Allemagne, ma Deutsche Welle, tout. Donc, on a bowling. D'abord, moi, je suis un littéraire. Vous comprenez? Naza littéraire. Au cours de les lobes, ça est même 10 pages. Au plus, on a un ordinateur, on a un bouillon. Papa, n'a pas corrigé car on a dit Silip et Kéli. Donc, je suis un littéraire. Et puis, je me sens à l'aise. Vous comprenez? Bon, ceux qui sont sur le plateau, mais un pays sans la presse, et qu'on vous a la tête. Mais presse, vous la vérité. Toujours la vérité. Bon, qui disait la vérité à cette époque-là? Personne. Makambo et maman, pas qu'il n'en sait pas, ministre. Ministre. Ah, petit, n'a l'air wana. On a déjà ouverture et salami. Ouverture et salami. Ah, petit, n'a l'air wana. Je vais te donner un autre exemple. Dans mon Mobutu à l'obito tika, il y a Jean, Louis, Paul, etc. Tous ceux qui na travailleurs na biso moko à la service à distribution. Donc ce journal est bimi, bah continuer à tout cas pour que nous tika pas abonné et puis na ba point de vente. Moi si na à Botaki, donc moi si na à Boti, si koyo à ça qui na droit parce que à ça la kuna à dans moi espace où avec côté communiquer na que moi si na à Botaki, la maman et l'enfant se portent bien etc. Kandi. Comme ya mwana, ati comme ya mwana, oh ya authenticité. Mais na souka à Bakissi, je pense papi. Dès que tu as papi ou mamie, tu dois écouter des filles de présidence. Seulement pour ça, on en a fait tout un problème. Et ce garçon-là a été viré par les solos. Il a été viré par les solos. Pour la nini aya qui n'a papier naé, sachant que comme on a utilisé un mot aye, dans le secrétaire de rédaction, qui n'a pipitre à tiaki amo, il y a un problème. Donc il faut vraiment que tout ça qui pénal donc il n'a caca, on pouvait mais on ça la nuit. Mingi va lier à prison, mingi peut pas pouvoir. Au bâtiment tête dire. Mingi peut pas lier à prison, mingi peut pas pouvoir sous le régime de Mobutu. Donc on n'en pouvait pas. Mais tant l'ouverture est au Salama, ceux qui venaient au Talibien, Malamoko, journaux quotidiens qui mis balé, Malamoko est commis 5, 10, 20. Les journalistes sont en Taïwati. Donc il y avait des gens à même de s'exprimer dans les journaux, on a créé des journaux, mais ils ne pouvaient pas parce que mon beko, mon bout, ça là qui n'allait pas kaka, mi balé. Na hebdomadaire mon comme nango Zahir à l'époque, puis et puis la voix du Zahir, la radio et la télé et l'agence officielle qui était l'agence Zahir Press à cette époque-là. Donc c'était comme ça. Donc tout était contrôlé. Tout était contrôlé. D'ailleurs, nous étions payés à l'époque par la présidence de la République. Vous avez un salaire n'a pas de la présidence de la République. Il y a besoin de choix, il fallait beaucoup s'en battre. Mais d'abord, l'éditeur n'a pas de puisque l'éditeur, il y a une compagnie n'a été. Si quoi, il y a un éditeur à la gueule de Mobutu. Mon système, tout le bandéni. Ils sont tout. Mais au lingaté na maman, ça déjà fait. Ami comment remarquer ambiance l'émission Oyo. Vraiment papa papa Elonga car n'esprit non na début émission analyste congolais ou vraiment d'Arabie Saoudite pour mato mais comprendre ma solo Oyo et na libanda pe ma solo ya kati nakati ya mbongo ya Montréal
Jean ezalaki ma bien te biso tozalaki te na epoke wana explike nano ebandaki ndenge nini mpo bachangement wana ke Mobutu asala bachangement aboya bakombo wana epuis ebandaki ndenge nini bakombo wana eya ekota. Ah, ok. C'était comme ceci. Bon, je n'ai pas les dates en tête. Hein, non, non, les dates jusqu'à... Bah, événement n'est les cas. Comme on est, et BLP, bon, non, et moi, mon qui n'a eu ma tête, mais expliquer ce qu'on est, c'est Bibi Sebo, pour éviter, et pendant qu'il n'est pas... Oui, c'est facile à répondre. C'est facile à répondre. Quand on a dit date, pour date, Mobutu a voyagé à Kokutanana Mao. Mais les faits sont vrais, vérifiables. Tango a voyagé à côté à Est, na évité des gens qui na mutunaye tout ça. Azongi, tant azongi na mboka, à réunir les collaborateurs naye, le comité central, le bureau politique et tout ça. Malamoko pou, mobeko ebimi, tola ta sous cravate te na mboka. Cravate, liban photo la ta sikoyo. Bakos parce que pour naie ils allaient dire aliénation mentale pour ni tout l'andaka makambu occidentaux ça veut dire les anciens colonisateurs pourquoi tout l'andaka ndenge bango basala donc plus question biso mibali tout la taba cravate plus question ba maman balata ba pantalon plus question ba maman batia ba perruque interdit qu'on me kate soko me ki grand ngambo pa ba jempère comme 1000 bilo mo ka ndenge wana a voyager la petit pas 1000 sous na Corée du Nord est-ce que kaka bateau ba kombo na bango ezali ba Jean ba Paul ba Louis ba Jean Baptiste ndé ba okende na lola bongo ebele ya ba asiatique wana oyo bazana ba kombo ba Jean ba yang bango ndé ba komona nzambe te. Une réponse Azati. Mais selon Papa Ilonga, oui. Est-ce que Mobutu a raison ou a raison? Bon, ce qui peut t'aller bien. Oui, ce qui peut t'aller bien, Azani a raison. Azani a raison. Parce que ce que lobby le log et tout le monde a église catholique, Jean Paul Pierre. Bon, si quoi musulman. Hein, Jean Paul Pierre té. Bango asiatique wana. Donc il est là. Donc de ce point de vue là, la personne a raison hein, que à mon qui n'a bien, même à Bakos wana. Hein, ça qui n'a pas ma bête, hein, ça qui vraiment bête à Bakos pour bataille. Oui, garçon venant là qui. Je vais te donner un exemple. En 1986, Nazalaki l'envoyé spécial du journal de Lima na Bangui. Na Bangui, kuna bazaki ko juger empereur Bokassa Ier. Alors en Afrique Mobimba, j'étais le seul hein, au Nazalaki kuna na palais on a place bazaki ko juger Tatawana. Mais vraiment Nazalaki distingué nini pona libango na ngai. Donc na beti libango na ngai, ça même il y a 3 pièces hein, bati buto bati nsusuwa na insigne na ngai un père. Donc so nazo kota donc c'est l'instant à Banco, c'est l'année Kola Mao. Les amis n'ont pas de ba couturier, il y a Mao Bezalaki, il y a Moussou Benomona net costume, net veste, mais au tia cravate, au petit foulard. Au petit foulard. Mais si on a une musique, on a net veste, et puis on a veste, on a net veste autour de la temicolo, sauf que au tia cravate. Mais du banc. Mais comme on a Abakos. Donc, Abba, le costume. Abakos. Donc, ils ont vraiment m'abêté. L'identité, même président Nyerere à Tanzanie, je pense. Mini pas à voler à Naïra, Bakol, Wana, Kolo, Bengi, Wana, Mao, Wana, bon. Ça ne dérangeait en rien. Moi, personnellement, ils ont dérangé. Les moussous sont bipés les coups il y a Watts. Bien. Donc, bimi pe oui, en tout cas. Bon, wana mbezalaki pona nini pona molato, popena bakombo, en tout cas personnellement, na ndenge vraiment a convaincre qui opinion publique que bato ba ting, est-ce que ba okende pas nzambe te? En tout cas, ba okende pas nzambe.
Alors pourquoi pas biso pe na recours ya authenticité na biso tozo ba kombo ya ba koko na biso te que to valoriser yango. Alors pour nga vraiment na moni mabe ezalaki na moté mais mabe ya régime nezaki na ba domaine mosusu pour la économique sociale ba dépravation des mœurs ba culte ya personnalité hein ba culte ya personnalité donc ndenge na pesa exemple là que ni tété la magnanimité alors que le président fondateur n'était pas là. Et puis, dans la phrase, dans la journée, le président fondateur, le guide éclairé, le père de la nation, tout ça, il est pour article non mon bien. Donc c'était le système, on ne pouvait pas s'y dérober d'abord au longo que nous boulonnons sur Waki. Ok, ce que tu as dit, quand on a des termes pour passer, il faut tout préciser ma bateau pour papa ma maman époque papa ma zalaki tout le monde a ce ba mangouélé oui oh bah on est côté abisso oui c'était dit en quoi bon on a vraiment naïe biba détail na tout n'a parce que tant mon na kolaka personnellement dans l'école primaire wana tout ça pour ma série 5 ans avant l'indépendance biso bazotia biso bamangwele wana awa place oyo ça musuza awa nga naza nango awa biso za awa bon wana bino bato boye basérie 7-8 en tout cas naza nango na motu te mais nayebi te est ce que ezali bango moko bato bafabrikaki bavaccin bamoni malamu batia yango awa nayebi te eboso ya bino awa ezali pourquoi bongo na koyeba ndenge nini nga petit ka ndenge wana boboke mulongo toke pour batie on a l'heure na biso wana lokuta mabe nini oyo ezalaki encore variole variole kolokoto na l'heure na biso wana kolokoto ezalaka na l'heure na biso wana je sais encore qu'il y avait lèpre ezalaka na baparti mosusu parce que gouvernement asala léproserie mais côté assez papa ça est-ce que bamaladi wana ebele wana ezalaki kaka na ntango kaka ya mindele ntango bayaki kobe ezala déjà avant ntango tozalaki na baroyaume. Je pense que les maladies, hein, je pense que les bien avant. Les bien avant. C'est ainsi que aux même bamindele tango bayaki les proséries wana na évité sur batongango avant l'indépendance. Oui, sûrement avant l'indépendance, mais na évité na date. Et puis côté ya Selemba ou kuna net mtoke ni côté ya prison Makala. Hôpital moka munene eza kuna ya tuberculose. Na kalembelembe wana hôpital moko pe ya munene eza kuna ya pédiatrie ya munene vraiment. Et puis l'hôpital général oyo nga place na Botama par exemple au Mobutu ataki komo ya mama yemo. Donc je pense que ezali ba maladie moko ezaki nango déjà bien avant mais avec succès il y a science, il y a médecine tout ça. Il y a wana nde na yebité hein, je peux pas me prononcer na kamo na yebité que biso na leur na biso tozo ki vaccin awa bino ba na oboyi après boyi ko za vraiment na yebité pe na tunate Botama pe. Pour moi, il juste pour une façon de éliminer la race noire. Et puis, mais il faut faire. Il y a un pour mon maman, plutôt toujours comme ça. Il y a un non, je ne pense pas. Parce qu'au Moni, na niveau il y a Babylone le vaccin banini hein. Bilo le organisation mondiale de la santé hein. Babylone le PNUD, UNESCO. Organismes internationaux même si on a médecins sans frontières même si Ebola Libéria mais bamindele asiatique non pas seulement pour l'apostolat donc médecin mais pour que bayebi vaccin au bango bazana na mboka na bango neti awa tanet médecin oyo ya États-Unis wana hein azwaki yango mais tango azongi na mboka na bango batie kisi moko ezana expérimental contre Ebola mais réussir ozomona mais siko esali succès na bato bazosala ba recherche wana pour pas pousser encore pour ba éradiquer Ebola wana pour lui que variole ici là kolokoto sur kolokoto ici là ba éradiquer yango. Si vous avez un varicelle, vous avez un
Donc, on va ça en sorte que science fait et avancer. Mais quant à dire que, on va faire ça, bino awa, et ça, là, pour sa race noire, non, on a limité. C'est pas ça l'objectif de la science. Ok. Si vous côté la première partie de l'émission, oui, mais au tournoi Kingai, Mobutu, ndenge ba perversion, les alaki, tout ça, nani Kabila père aïe, et puis nani tozo vivre sikoyo. Bon, et là, on a vu Koloban, Kabila père, on a déjà awa. Mais ndenge tozaki kolanda ngo parce que nalanda kapenza, naza abonné na ba nini groupe de discussion, na ba réseaux sociaux ébélés. Donc nalandaka. Nalandaka, il y a un esprit, il y a bien. L'esprit, il y a bien que tout bien dans le système, il y a mabé. Mais il y a un peu de temps à côté, ami la qui peut être que ngai paye nazali. Parce que tant voyez, d'abord, na décret kaka signé kaka boye a balayer constitution ya kala. Souvent les andeng on a mutation parce que yé on connaît makamio sur kala a balayer ya mo. Ndenge pe na yo kaka biloko kitalo etc. Bon. Sauf que dès que les cas qui ont, dans un mot caté, les cas qui aillent au koufa et puis par remplacer na nae. Et l'autre où ils allaient à malam, na nae, c'est que muselage où il y a ça la moi moqué et pas ya papa nae Laurent Désiré Kabila, il y a qui est boma liberté d'expression au peuple azwaki pendant 90, tant Mobutu a fumolaki. Parce que je peux te dire, tant Mobutu a fumolé Ninoana, ce qu'on a dans les journaux, le phare, palmarès et tout ça, bah, comment dessiner Mobutu? Chose qui était impensable à l'époque. Que au monde a sali caricature, il y a Mobutu peut biliner dans le journal. Alors là, on n'avait plus le choix parce que ouverture politique, on a liberté d'expression, etc. Mais sous je pense que comme moins difficile pour y avec une moins dictature na mais avec le fils donc et Johnny na mon liberté penza évidemment pas vu hein n'a pas le battre que c'est mais liberté mais c'est place c'est bon oui il y a mon alobité pas vu ils osent mater parce que les loyoko talanenge n'importe qui, même moi, Joseph Kabila, mais à l'époque, que bah, c'est vous que nous le voyons, ah d'ailleurs, non, on n'a pas ni numéro privé. Alors, ndenge, ou tout n'a pas de question, ils en facile à répondre, quoi. La liberté d'expression, effectivement, liberté d'expression, ils en ont, hein, mais bavure, ils en ont raté. Et puis, liberté. Il faut tout dire dans mon tout que liberté est une licence. Vous comprenez? Liberté est une bandelle nango, pe na souka nango, pour l'exater parce que je suis libre. Nous sommes moi si à mon na kenenae. Parce que nous sommes libres, na loba du n'importe quoi contre le président de la République, tout boyo boyo, au moins que bah au frappé yoga. Donc il faut gérer liberté là. C'est ce que je. Très chers compatriotes, j'espère que Bino Tubolandi pour comprendre l'analyse où vous avez un temps, il y a Mobutu puis un temps, il y a Kabila. Mais tout la partie, il y a politique, tout ça, on a troisième volet, il y a émission à Bissau. Ce côté, à niveau, il y a communauté congolaise ici à Montréal. Niveau communauté Kinde. Communauté congolaise au Tobengi, la COCOM. Selon vous, vous pensez merci pour la question, Anna. Moi, personnellement, quand na kotaki awa na mboka oyo, ezalaki na 96. Changement à la tête de la communauté Pélinari Salama. Déjà dans l'heure où on a COSAM, communauté Zaïwa, Salama. Alors, on va dire, bon, au lieu de faire un toqué, on a une discussion, un débat, disons, etc. On a accueilli
mais na ndenge bato bazolobela makambo je sentais à moi faut pena loba otani pena baninga bacongolais etc moko ndenge ezalaka makambo bapapier tout ça mais nazalaki déjà le roi pe talaka journaliste et tout ça alors nazalaki nanga déjà actif nakokamwa likambo il faut nazala alors ekosala que juste na moment wana oyo nga nakoyaki awa changement à la tête de la communauté pe lingaki esalama déjà na l'heure wana kozam communauté zaïroise ndenge esalama alors bamasa babi bon oli ovanda no na ndako ndenge wana toke to inotala badiscussion ndenge nini badébat disons ndenge nini ekoleka kuna etc nakei mais na ndenge bato bazolobela makambo je sentais à moi faut pe naloba donc moto alobi nga mpe nasengi pardon nabi te ezalaka boye te justement alors j'étais remarqué bato baki wana baremarke auti wapi bon bake basali baélection na bango docteur Manika Ambroise Manika azali mpe awa docteur Manika nzoka aremarkaki nga ye moto abimaki président ntango abimi président abi oyo compatriote wana oyo abandi prendre la parole souvent wana obengisa ye nani azala kaka secrétaire ya communauté secrétaire ya communauté tosalaki mpe bamakambo aujourd'hui sans embâche nakoki koloba ke soki moratoire oyo balobaka oyo bakobengana bacongolais te etc soki ezwamaki grâce ya comité Manika wana tozokende mpe partout na 10 na Saint-Antoine wana tozokende